ati loko atala tomona ti linga kiyo mingi Janina Baba nsajala kalamu tala banda ko beba bakiti za kusudi bakiti buka la Ils allaient le partir à 0h, les criminels côté la biswa. Côté la biswa, zana banarma fait, côté toquer comme na porte. Tena papa boya ki ofungola, babite so fungola te, to buka so to buki, to bomnyo so to kota na kata. Ewa ndio buka ndi afungola. Ko fungola bafungoli, bazu ko shamluki, babeti na to. Ba kota beti akwe, bakanye basi. Bandi ko trakase wana beta na peti bandi ko beta bango bobi misambongo bazu mo so to zana na ndako to pesi ba ko pesa pesi ba wana bae awa bazui boutique babuki yango ko buka babuki bazui bleu seigneur ko zwa ti batama bakende bakenda ko continuer action na bango ma quelque part et salama pe et pas voisin na biso donc côté insécurité za mankasi insécurité ba to ça qui appelle à la police banda ba 0h na ba yo koma ti so 3h35 ndi ba yo koma nous en insécurité mankasi zana sécurité pour boiser da ko décourager bato basali mo eloko we boye bokoti bote basali eloko we boye bokoti donc bien te na bibwa o tozali biso donc tozali na pasi et puis ba soda dikambo ko sala makote mususu bazo ya mbango awa dikambo ko sala makote mususu bazo ko ya mbango awa bakangaka bana na biso pamba bazo ko ke ko kotela ka biso tina bandako est-ce que l'état ngo oya biso azali l'état azoko azapona peuple to azapona dibota oya yemoko tozana posande biso patiela biso sushaki awa po toza ba wumbute mpoka na biso moko toke kozala lokolo ndire net ba trajet moko boy ba wuti soki wapi pona nini bana na biso kimia ezate bato basadi kampo bato mususu bakuluna bazotika bango bazoko kanga ba inosa et puis bato bazosala mabe bazoko tika bango bazoko ke kokotela ka bato tina bandako est-ce que toza ba mumbu na bango toza ba umbu na bango te soki penza bango basali pona biso te mukolo guerre kozala na bakonzi na ba civil ekozala aza pona biso aza pona libota na ete atelema pona kota singayinga atelema soka atelemi te atali likambo ete kaka basoda bango bazoko kosila bakuluna na basoda baza na kati basoda o ba tche na ba porte aza soda te ale batie ye na porte baziteni ya kop bapesi ye po bake kosala ka bato mabe pona nini babunduki pe bazozwa bango bato o bazali boso bapesi bango babunduki bake kosala ka criminel bakolongwa ke o bana ba civil bato bazosala boyime basoda nde o bazokosala boye basoda wana o bazanga dimero bazanga matricule tolingi toyoka bango lisusu te bango bazoboma biso ana bibwa na singayinga tozo comprendre te toza mal à l'aise basoda bakoya kokotela so na singayinga kokanga bana na biso ya mibali makambu nyonso na butu bakoya batamboli te bayeba ndako ni o baya kokotela na butu kaka bango moko basoda ba civilité donc to lembi baye kokotela biso ana singayinga babuki ndako bambongo ekei makambu nyonso ekei soki ezalaki bakuluna tonga te bakuluna me baza bakuluna tina bateni na minduki bakokota ana singayinga est-ce que vraiment toza tuna muta olobela biso te po to komi mal à l'aise
toza tala mutu oyo lobela biso te mutu azate po to boma na kaka basoda bangi baboma biso kokota ba minduki taya po biso to kima bana biso mibali bamoni pasi na kokanga ali na baye kobuka botelema peuple telema na singa inga toza lezi te toza kimia te tokomi kobomba bana biso mibali to kimisaka bango po na basoda oyo yango tokoki te tolali te baye kokotela biso na ndako na basoda oyo bazanga babengaka nini bamikanda bazulaka mbongo papa ndenge ezali awa toleli epai na yo talanga mama na bino nde naza mutu napakolaka mafuta tala suki mafuta eza te soko lobe opakola baye kokotela yo lokwa na bandi kopakola mafuta baye kokotela biso yango oyo bana mibali bazala su na quartier te tokimisa bana mibali tokoma bizengi papa biloko boye ezalaka te nga ndenge nazali kaka lobi nazoteka lupango nalongwa na bibwa mpo nasombaki na mbongo na nga nalongwa na nga mpe na malembe mpo na bo baboma nga lokola na biki lelo nalongwa kaka bibwa o bibwa natikali maboko pamba elo to regrette ka na quartier oyo bakonzi toyebi te mosala lete komaka mpona civil na ndenge moko ya tracasserie ou bien ndenge nini biso bajeune na quartier tovanda lisu te bamama bakimisa biso balongola biso apo affaire ya badésordre ya basoda bango basoda bawaya bawasa bambe bana bango bakoselaka bacivil et surtout biso bajeune bakomi okotya kuna bana basi abo a bientôt ezalaki lobi nani bapolitien bayaki na liboso babiro de baye batamboli na moi na bapolitien en tenue batamboli na moi na butu na yango nde toyomona événement oyo biso na quartier oyo liboso ezalaki makambo ezalaki nanu te makambo ezalaki te mais tokomi omonaka aparti kake bachange bastation na bango ya bakonzi bachange bagouvernement bachange na basoda yango basoda oyo bakomi oya basala batracasserie lolenge oyo boye tolembi donc biso ekomaka bajeune so obeti mwa briki otie mwa kope ya zelo po amoni oka na pusu ya zelo fo ayakanga yo soko meki kolobaki odeklare boye na position ke etake jeune etake congolais abimisi okuluna donc tokoma vraiment mal à l'aise cette fois-ci vraiment basala effort ke batiela biso même souci ati moko awa tozala nango mpo egarda biso koto ani toana quartier kama singayinga nde toza boye toana pasi ya mai courant eza te courant pasi tokomi na insécurité ya makasi moyen de transport eza te banda toya koto oyo prince basalaka te toyebi te tosala nini bakonza mboka baomona te to baomona te botala biso citation oyo soki tokoki kosala lolenge nini meleki na butu bacriminel bakoti na baarme basali biso esengeli kosala donc bamosusu bakati bapota badétruire bandako ebele ngai awa na maison bamemi nga biloko nyonso bapiese bilamba 63 piese baketi bapantala mibali biloko nyonso nasalelaka kuna na maison na nini babengaka nini koto kabini kuna nyonso ekei bapare ya batu babiloko batu tututu etamboli ekei bazwi nyonso na mbongo na telefone oyo ngai eza kati na baunité ebele tosalelaka kuna na maison nyonso ekei donc insécurité moko ya kosakana te na singayinga koto toyebi te toza na besoin batia so to basusi ati quelque part parce que population eza mingi koto oyo donc koto oyo soki problème ndenge ekiwa bo place akokimela eza te nde bamona biso koto ondire banyama zamba bazoniokola biso ndenge esengeli donc yango tozana bosenga na bango pardon mingi bakonzi na biso toza peuple na ye amona biso mawa tokovivre bote ondire banyama toza quand même bato tala babiloko boye tala bandako tandako ekomi tandenge biso tokomi kolela place akobanda eza te donc makambo nyonso eza ya obeba tosengi lisungi soki bakoki koyoka biso toza na singayinga mwana biso oyo alitaka quand même ke bajeune balongwa na kolona ou bien na pauvreté. Hier on était ici parce que ngana ape moko ya ba maître ajusteur, je travaille juste ici. Tokangaki nyonso bien tokendako. Subitement c'était vers de 4h à 5h comme ça, ba téléphone na biso bandio sonné ba côté de biso. Toya kota là on a vu donc la manière baboki. En tout cas, c'est regrettable. Au lieu ya ko exprimer tout douleur nanga tosengaka eloko moko na bakonza mboka biso to vota bango pona sécurité na biso. Bazala on après pour na ko assumer po boye toza na insécurité ba souci ate zate
koyiba babiloko aboye babiloko na biso nyonso bango pe bakenda buka mbongo na banzete te balukaka bazolite pe na bamini compagnie na bango po balongola bajene na pauvreté. Alors comme ça nde tokangi bo eza malamu bajene mususu bazongi na pauvreté. Alors ba trouver les biso solution bazala wana ka te pona olobaka pona biso que on est mieux, mais ça c'est l'insécurité, c'est pas du tout juste. Vota bango pona veiller na sécurité na biso malgré nzambe mutu aveillera na biso, mais na sena mo eza pona bango oui sentir na ngongo toza na posa na bango. En tout cas bache la biso ba sociétaire bache la biso pe ba police baza compétent ezala mieux pour millier et avancer les sous liaison les sous sima bon c'est pas du tout mieux. Toza na commune ya Serena Bibwa na quartier Singainga kombo ranga la promesse naza mupende nazoloba bayeko bukela biso ndaka papa Nkoba baviole mwana na ya mwasi eza esengo te. Toza na posa bakangela biso bakunda wana nyonso bakende na bango tomona bango atako mona te bango nyonso bajeni gasolo so benga mikuluna akende posa na bango ya Singainga eza te baya kozongisa biloko tozobika na siba papa Nkoba poto generare tosoka uta papa Nkoba tokolia nini na Singainga tokolia nini kwa mutu atonga ndakula malamu azala mbongo baya kobuka tokosala ndenge ni bakende baviole mwana mwasi pona nini mwana batamuke balingi basale nini na butu mwana baziba papa na bazokisi pona nini bakela bango na se baziba bango kombo na nga Masivi na banda na nga na Singainga mais eza malamu mpona kovanda na Singainga tovandaka bien tovivaka bien toza na pasi ya mai te ya kolia te ya eloko pe te. Mais ma belle tozomona na Singainga tozozala mal à l'aise parce que toza na l'état ta kolobela biso bakonzi botelela biso likambu oyo basi bazolobaka makambo ebele mais il faut kotalaka pe paramètre toza musika na prince mais tala distance banda na prince tiawa toza na la police te tozosenga botyela biso ata biro baodiana awa na Singainga awa esoutenir biso toza basi tozobunda tozozokisana tozozanga na la police oyo akozila biso intervention bazwa la police moko batyela biso awa soki la police mabaya kombo nango mpenza eza mabaya mpenza komandaka songo yo mpenza batitre oyo opesaka bato bokende kotya babiro yango nde yango oyo oyo biro Singainga yakoboma yango bakoboma bato awa atoke sikoyo okokuta ni la police okokuta ni ya commandant place ata bakoteli yo babomi yo combien ya bato babomaka na Singainga oyo intervention moko te eyaka potyela biso ka la police kaka po soki bolingi ke makambo oyo bomona yango lisu te potyela biso ka la police po bazoloba bakulu nango bana na bango moko ya ndako ndenge toza boye toyebi na biso bango mais soki okoki kolakisa leta ke tala ndako na bango yango na butu yo kolala te bakoyela yo na bamama na bango na bafamile na bango kolala te yango tokoma te omoni na yo tobongi na biso mais tosengi nde sécurité ya leta batyela biso nde leta ayeba kosécurité biso na bana biso na courant te mais toza na bamai na biso ya forage mai na biso ya mutuoli mpe yango bozomona toyaka kosokola na bana toyaka konika mpe mwa babilamba mpona kolia komela tolobaka te me ntina maya bakulu bayaka bayeli biso bateki biso babiko na base bate nango botindela biso nde sécurité ya leta soki batyeli biso ka leta kimia ekokota leta aza te toza nde na leta te baya kolongola la polisi ya mabaya oyo batya awa balongola bango bongo batambolaka na bana na bango wana soki yo okekangisa ye kuna bongo batiki ye yo mutu ya likambu batindi yo na parke me kuluna atikali wana biro te bakoma yango tana ma flama banini me likolo kuna ndaku bazolinga kotyala bao bapompi te bapompi eza nango misika foto kukuta kuna tokitaka kote oyo totoka suma tomata su bangomba lisusu fo batyela biso mai batyela biso mpe na courant mpona kuna courant eza nango esukiana dongo bapale nyonso bacourant tie ndenge ezana bamere mpe banyokama fa mai totoka yango mpona kokende kosokola basani kotyala batono batongela bandaku kobetela babwiki mosala ya mai oyo ndeka yango wana sele ya na Bibwa
tofandi awa mama na quartier Singainga mama biso asomba lipangu awa koma na magi mama biso asomba lipangu awa yango biso bana atoya toya kofanda koto ma yango na ya pasi ne komela ne nyoso makambu nyoso pasi ndenge zawana natoka mai oya komela papa nde bomoni yango boesama ya komela na cho oyo tomela kamai moya kitoko mbe mabe nango nde libumu pasi biso bapaya libumu pasi toza posa batie toza posa batie na biso bapompi kuna na mai kuna akoto bomonaki ya liboso eza tala babido oyo tomemaka bashida shida za pamba Mary Munolo nazaka na Singainga me koto eza mboka ko vivre te toyaki katika toya koto yo mboka moko pasi omoni maya komela pe ya malunga te me bakuluna baya kokotela biso soki ba lukanini soki ba lukanini koto azama mwa tambola ezate ko tambola kana bobangi ponini bakuluna baya koboma c'est vrai e koke salema oyo bamboka boye ba maya sanité boye tomela pona nini baya kosunga biso na mai tomela mai ya bien yozo mela boye boke tata libumu maya kolobeza te baya kobongisa biso ta mai tomela. C'est qu'on a aussi 2 ans depuis octobre 2019. C'est qu'on a aussi 2 ans, mais ils allaient calme. À partir de fin 2021, la sécurité est totale. Bagulou na wuti bagingasani ba masina ba wuti pa ina sali ayo tona na koto. Moni ba ngari msuze sana ba teza inhabité. Bato na kota bangari wana bazo bomba na mutu bake opération na moyo ba yolala. Oye ba koti ba lali na mutu bake opération. Grand danger de yango wana depuis fin ya 2021 la sécurité communale généralisée. Singainga. Nous appelons dans la police ya Comment la police a 2 éléments, 3. En tout cas, il faut renforcer la police est même 3 sociétés, 3, même 4, moi un peu bien. À 2 ans, Moko Pamba avec 2 éléments. Par exemple, Banda Koto, tire le comme Laurent. Aucun de Kuna na Mantel. Quartier Samounene. Avec moi, la police avec 2 éléments. Impossible. Mais je crois que c'est une situation dans la police, vite. Bon ba s'approvisionner na ba masina ba kena wenza masina ba sombi ba yenango ba kena wenza ya balabala kuna na bibwa ba sombi ba yekolia mais grand marché côté zate ba marché moi sirte za carrément difficulté ya transport des opérations parce que transport za bele ba ya ma boutique moi ba bele on fait ba centre santé zali moi mkem zali ya zo sauver bateau mais traitement la bangwe zali pe moi un peu bon ça va mais il faut critiquer mais le centre santé zali insuffisant aussi dans le bain ça il faut ma casse kuna mai bato ba namona kile na yaki na kutaki 3 forages ils ont travaillé na makati ya Singainga mais msusu na kufi en panne et tekele kaka 2 côté moins kuna au moins bato msusu kuto côté que moins peuple ça ba à peuple ba 300 mètres à 200 mètres kuna luka mai kuna yango bakita na mai ya source oyo babengango flamand mai eza pasi makasi mai dans le baki déjà mai eza na difficulté makasi courant eza na difficulté makasi transport c'est tout transport ko lobate kuna ndeliwa tozana moi marché ko ko ravitabiso tozo mwa biloko kulia eza il faut mama longo awa akene te Pascal à la distance combien il faut de transport moto faut de 2000 aller à faut de transport 1000 francs te Pascal kozonga calculer transport pas mal retour les côtés papa 6000 avant au lia il faut ça combien il faut ça patron difficulté à transporter ça passe pour la transport il y a au sauver bateau koba wana ba yo pied lelo alors na moi boutique na ya bien oteka ma vivre frais oteka moi ba savon moi ba nini ba yo pied nyonso to comme sur une difficulté énorme tala ashira ngwa zotanga te o baleki nanga msusu yo zotanga te pasi tala bana ne ba vandi kotanga pasi classe ka soki yiba $200 ba $100 ko katana moya kotanga ezate okosala shida mwa wi bido ya mai bozuka 4000 francs bolie esili boyo kotanga pa ko ba mwa biloko bosombi bolongola 2500 transport Pascal pasi tolia kama mkemke na bashida meta makamba sali tene sala mili tolia nini awo sengeto buka mama temela pangu tolia lobiye wana biloko konso bazui esengeli bashida awa poto ko ba 2500 transport Pascal comme ça
ezolekala biso nakanisi très bien bokomona bino moko ata na mwa extrait moke bofilme wana momoni mpona mpasi oyo tozomona eza nango na mpasi te bakuluna mpe baderange biso par-ci par-là c'est un peu ça awa biso na bibwa insécurité nde eleki makasi kuluna ezobundama banda ntongo ti pokwa tozokomprendre te la polisi na biso bazokipe te eza nini kaka la polisi moko eza na wenza dardar wana nde 24 heures sur 24 heures bazolala te me baza moke baoyo mosusu en tout cas tozonyokwama kuluna ezobundama moyo oleka na bakilia eza te bakokanga chauffeur ya moto babeti donc tozokomprendre te en tout cas il faut l'état atalela biso likambo oyo donc bazokota ntina bandako ya bato kopie kosala makambo bisalasala donc eyelekela biso fo nga président Tronso Abibwa neti naza mopaya me na ye awa mai eza te basalela bamai ya bamaser wana soki groupe ebebi toyebi te baoloba mpe te toyebi mpe pourkui te me tokomi kaka komona bamai oyo bafokofoko ya baforage na bango toyeba te mai ya komela tokozwa wapi toyebi te situation mpena mai awa na mikonga pasi mai eza bien te mungwa moya komela yango eza te soki osali kutu meme na ti boye mungwa lokwa serum moya eza te o maladi mai tozosalela kolamba bien me na nzoto na savon kutu esimba te toyebi te soki leta tala nao makambo na ya mai eza nango facile me bato baza ebele soki esika moko bomona plus de 100 personnes basalelaka babidon problème nde yango wana ka ya mai tofutaka tosombaka bidon 100 francs 50 selon biloko oyo ye nango lingaki yo mingi Janina Dama nsabisa na kala mutuna. Tala bandako beba bakiti za kusudu bakiti buka la